soki ko finga na l'équipe on ko finga ko musée on le mona ezana singa faut bakata afinga ke yo kanati combien de fois na peki chakaye ko kende pa fanite oh musée moi chez Fanny ngana ko na finga tina latin akoso ba sorozo miozo qui fait rédiger cotinga dans un vaccin ils a déjà dans nzoto na ngai ende memingai en tant que je suis un sapeur na yakate pona teka ba billet pa ferigola na yakate pona finga rabatu mais justement na défendre artiste na ngai ezaki moi querelle moko na ba jeune garçon wana uzuta na kombo banani ba musée na yeba na kombo na bango tinga na yebi point so a point et Rwankanda Benazaka boy garde en haut très fâché très sévère mais garde en haut na liku ba jeter donc babilo moko boy na lingité bazwa ba mbongo bazwa ba billet bazwa nini so omona ngai ni polo ya concert ni soki billet concert na sana ngote misa moko imbaka bis oya lingi mbwana eta kosela kira po batsa libanda ninga lulunga na komi na komi lo mutu mora na ba golo ba otala biso pe ba golo nga na ndimite ke ngape na zaka na bafana ba golo na ndimaka te na koza na bafana ba bataringe be ba golo na ndimite Kobozana ba otala nga. Zana ndeni okoza ba fana ba bataringe mais ngata on a orchestre il y avait pas les mots de Gaulois. Donc muto to za Gaulois chez moi je suis pas Gaulois. Moi je suis bataringe. On comprend? Moi je suis bataringe nga Gaulois te. Nga na koli trop. Poso koli trop na ki Gaulois no bimba mo bataringe. Ya faire chier faire na vie na mo bimba. Mais lelo awa na monika ba mo ba yingai. Donc ya mo na bimi na salon na tikeli ba mo chambre. Mais nous avons une salle de fête. Le conseil, on a fait ça dans le Gaulois. On a fait ça la confiance dans moi na boudin. Ato sombi à 100 000. Souka souka au ça. Qui na salanine? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait pour na mériter Babyloro? Sony. T'as na vana na banane sinkine. Tout prêt entouré na baba wakiki. Moté ma passe. Moté ma passe. Entouré na ba petit ça ba makelele donc ba petit ça ba pêcher. Mais ce que vous avez là, Rwankanda, nous avons fait les meilleurs par rapport à Joaï. Nous avons dit que nous avons fait Sima. Nous avons fait Polo, nous avons fait Polo. Nous avons fait billet, nous avons billet. Nous avons fait un numéro à vérité. Ah, il va utiliser la boîte déjà. Babenda et moto. Mande ba ba solo. Ok, nous avons fait Babenda et moto. Faire la ligne arrêtée. Ah, donc comment peut-on qu'il y ait soit dans moto là. Est-ce que vous avez raison? Est-ce que vous avez tort? Donc, vous avez souté Nazar. Peut-être ici, Makolo, Sokola Makolo. À côté de Babanda, on a un bari matorosu. Pour y avoir un centre vétréci. Je te mets en garde petit. Au commenté. Tant que vous avez facile, là, ça va facilité. Autant que là, qui sont sommité. Nandimite qui est facile, bah, ça pour qui sont sommité à jalousie. Petit, je vais te retrouver. Ne t'en fais pas, petit. Aux amants, aux anoirs, aux moussigatés, naolaksayo, aux kienodimneo, soit aux papa mora du color kosayo. Yébara que orchestre les abata ma bandité, les abata lox, les abata souki. On comprend. Na et là on le bébé. Na bon on simba ba département banganganayo, na bi banganganayo, mais bois mouki. Na bi département bo sala. Moi je suis pas Gaulois, moi je suis bataringue. Collègue na pour azwa ngenge. Maintenant, on a eu zong à la makolo, papa mboso nyonso za théâtre traité. On a comprendre que vieux a commis un défaut de charge. Ah, a commis un défaut de charge. La cause c'est défaut de charge. En panne sèche. En panne sèche, défaut de charge. Puis les a subventés. Donc on veut la commis loi moutarde de la loi faire part. Na comme loi. 24 moutamini naï. Moutamini. Yo on va prendre des bisous que Didier Lacoste, on va moutarde. Tu n'as loi faire part. Aïe on rend une visite à se joindre. Batu bayate. Obanda bango mabe. Obanda bango mabe. Invitation à ardoise. Mais avec Given. Bah invitation en bois. Netika kabasali à mon Joseph Tata Moko Léaïs. Grand menuisier. Invitation en carton, n'a pas follow lango, jardin de Dieu. Invitation à boy, bon moi mon colo fait il a ta mabe. Maison Given, à Bossa Libinoté, à Tchelibinoté promotion, Angolais à Pamba. Maison Given,
Vous êtes trop amoureux du pays. Wow! Given! Vous exagérez. On n'aime pas le pays comme ça. On n'aime pas le pays comme ça. Congolais solo. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez sur votre chaîne Congo Esengo officiel, plus télévision, chaîne Mobolinga Mingi, chaîne Mogo Informa Rabino, Moizangonga émission na Bino Cléji Show, Cléji Moto, Tobanango Penane ba Pesnam so cité Bachara Show, mais to souka pera ne ba Pesnam so ba na cité Bachara Lo. Donc Tobanara Likolo to kitara na biso na sedo pona to sympathiser ba makambunyo surtout nde ikenda. Donc tozalo show. L'eau chaud. Yangwana nde obiso tozali. Un grand merci à toi général le manager Clovis Fimpa, toi coach Akabatu. Sam Kunku le nécessaire coffre fort Europe Mobimba. Pourquoi pas grand prêtre Maya Mayatomo. Le boss il y a Griff Mayatomo na août a sortie officielle et puis conférence de presse pour na Griff wana vu wana sala na bayoji a sala na ba Griff minene c'est décidé a sala sko Griff pour na bana mboka vraiment tola tango. Clin d'œil à toi, Era la Twingo, Era la Pessimboté. Déjà, elle organise une soirée le 30 juin, soirée Lipanda, je crois, barbecue Lipanda. Nous sommes tous à la wana, tokutana wana, terre au lait, pena poisson, bossa la moura wana, soso nenge basala kaka. La Twingo, Era la Pessimboté, Namboté, ngana ozala wana. Je suis pas seul sur le plateau, je suis avec ma désobana. Oh, tout le monde absence na yé na makambo belé ya Ferrigo la papa Hervé to le baki ya nan tout mécano solo la mais pourquoi absence wana pourquoi zo mona na te pour les 24 juin héroïne koto Didier Lacoste a pesi Changu koto papa Hervé koto ba match na ba shark donc c'est un peu compliqué tous a peine moins temps la Rosolango na Madé Sobana, bonjour. Ouais, bonjour Nayo, journaliste le plus frais et fraîcheur de sous clergé. Madé Sobana bino yo 49 pays na makambo bilamba, soso ya bakinwa Kinshasa balabala, mboape kinwa soso ujana. Donc mukala ya Ferrigola, salle de fête. Mukala ya Ferrigola, salle de fête, c'est-à-dire donc salle de fête, comment je peux dire, salle de fête, à fête ça m'a été ça 10 ans. Mais souka colossal à mon anaka. Donc là il y a la salle de fête où tout bozo yo ka bozo loba loba wana bozo mona ils ont encore ba festoiement. La bozo saka mo ba fête na bango mais lobit na tongo. Tant fête c'est aussi là ba ko yeba ke bazaki na salle ya nani. Kolo salier Madé Sobana ndeto yebeli yo Gaulois sapeur Gaulois sapeur wazalaka wa Gaulois mais tu comprendre te et le recel tu comprendre tes absence ya Madé Sobana ndeto zo mona ba muziki ndingu bazo défiler bazo teka ba billet na ba cortège mais yo tu zo mona c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire ngai nde na eko fouter la pa ba musée donc ngai nde mwana ya makangu ba musée ndi bana ya palais si je peux dire ça wane ngelo bani pour na ebité musique soki za na façon moko ba vivela pour omoni nde to zarabué tout se paye ici bas nyo se fouta maraka na si soki muto pe cette énergie na ye il doit mériter un petit rien on a za na mwana bato ba umatsa na bakaro wana ba place balala rabo ebité bazanga bana bazanga ba foyer te mais moi je loue une maison on comprend donc naza na mwana ngai donc na ko yati ke na sala loko moko bu ben volant so na sala ngo po faire rigola naza na fanatique na ye dédié aza frère moko bu pe président o ngai oyo papa Wemba pe à son âme ngana bando linga Wemba po naza mwana ya matungi mais na bando ki komona nani ko succéder après liwa ya papa na biso Wemba ndé na mona ki voix angélique et pas ya faire rigola par les oreilles ndé musala pende memingai en tant que je suis un sapeur na yakate pour na teka ba billet pas faire rigola na yakate pour na finga rabatu mais justement na défendre artiste na ngai ezaki moi querelle moko na ba jeune garçon wana uzuta na kombo wana banane ba musée na yeba na kombo na bango tinga na yebi point so a point et
Vous comprenez? Nous avons bien un musée. Nous avons un musée Jeff Kamba, la vérité. Nous avons un musée Kabila le Père. Comme nous avons un musée, c'est un petit garçon à l'andanga, c'est un petit garçon il a fait chier, faire une vie na mobimba. Mais les lots awa na monika ba mo ba ilingai. Donc il y a un mon abimi na salon, na tikeli ba mo chambre. Mais na benga ngo salle de fête. Pe conseil on a opé ça na ba goloa. Bah ça a confiance te na moi na boudin ato sombi à 100 000 suka otenga misa nakangi mabungu na ngai suka otenga misa on mi gole fandeli na ngai Rwankanda benazaka boy garde en haut très fâché très sévère mais garde en haut na lingi ba jeter donc babilo moko boy na lingi te bazwa ba mbongo bazwa ba billet bazwa nini so omona ngai ni polo ya concert ni so billet concert na ça na ngote. Mais tu regrettes de ça? Non na regrette ndeni c'est commis na moni ke bolingo za disute da komi lo mwana moko boye moni misa moko mbarabi o ya lingi mbwana eta kosela kira po ba tsaeli banda ndinga lulunga na komi na komi lo mutu mora na ba golo ba otala biso pe ba golo nga na ndimite ke ngape na zaka na bafana ba golo nandi marate na koza na bafana ba bataringe be ba golo na ndimiti ko bozana ba otala nga na ndeni koza bafana ba bataringe mais ngata on a orchestre il y avait pas les mots de gaulois donc muto toi za gaulois chez moi je suis pas gaulois moi je suis bataringe on comprend moi je suis bataringe nga gaulois te nga na koli trop poso koli trop na gi gaulois on bimba mo bataringe ba gaulois baza wana banani boye ba petit na nga mukuso ya yolo banani ba l'hiver ba zebele yango na baza na bakar et comme il doit concert ba gaulois nga bataringe na motala ba Adoyo, tu es déjà supérieur. Supérieur à Makassi, pas faire na yaka quoi flora moi na la rentrée scolaire. Tali on a comment la balox. Faire gam talax ngandi ba beta tatouage na nzoto. Ni na mona ravier, ni be na Hollanda. On comprend. Donc on bimba na ngai boy, so tali nga boy, o mona ke na mo sanza ki faire. Na ume na moto. Mais ce que koloba ke umeli na mutu ata na ba promotion ata nde baninga ba osala ata ba promo ozomona na te papa ava utso yamba ba saper apesi bango mbongo $500 ozomona na te yo omiche mpanzi to nene komitse mpanzi te ndiko na ngai eza elo mo buyi ndako lala te mo ba isike tanga kizate omona papa mo ala mukina tongo ba obenga pe directeur ba obenga e secrétaire ba obenga e nani ala mukina tongo sokoli pe mai aika pa tonga msungai alo ba mabe na nga na miso président na nga po ina ngai omo pe tala mutu munene libandi bendo so parole mafuta na libandi pona ya orchestre bata mabandité on comprend faire rigolo orchestre on ya bata mabandité biso na moi look biso to omona biso na ba Nicolas Santi Suki Margaus arabe azaka na libandité bat ba eba ngote makauza kota rape bien lox ko umela na c'est yo bika chef comme na libandi mais les orchestres bata mabandité on se comprend ce que ça mutalibandi kuna na des orchestres bata mabandité na habitué soki na salanine qu'est-ce que j'ai fait pour na mériter babiloko soni ta na vana na banane sinkini tout près entouré na baba wakiki banani bawakiki suba nani madeso bana motema pasi entouré na ba petsa ba makelele donc ba petsa ba pêcheur mais ce que bazo talela Rwankanda nini wa kopesa les meilleurs par rapport à Joye na mo bima na banzela sima bazo senga nga polo na za polo ti ba senga billet na billet ti ta ba musu azana numéro à vérité ah il va utiliser ba bois que déjà ba benda e moto bande ba solo ok na nga bon ba benda e moto faire alinga raita ah do yo comment peno keibo molimo soit na motel yo mo ozumi ya comment mi tatoni est-ce que ba cause na raison est-ce que bana faux bana tort donc yo mo ozumi ba souté na zav tala ne bo tuna nga ke na oza pozomo na ti na komona na so ba pesinga ta na mona te me zela no yo zo zela ba benga yo poko kende vers bango po bango nde bana makambu katifola ya so ezo ekomi na ngoli kambu ya ba vewe na sas wondeni pour un petit peu ndeti mwana lo mwana uta changu nani
Pecho, garçon à Moukia, on a. Comment on a ramené? Nan. Tracy sur Tracy. Ah, moi, respect ça là. Moi, petit frère, non. Aza mon continent, yo pas. Il y a un département à Haïti. Il y a un département à Haïti. Moi, je suis un sapeur et je resterai le même. On comprend? Naza, mon continent est à ferry. Mon continent est ferry. Naza, mission, Naza, test été. L'orchestre. Il y en a pas la test. Ah, tout le monde a dit. De l'autre monde. Mais manga, il y a un côté qui a après, c'est sa promotion. Mais il n'y a jamais, ça. Ferry-Tala moto, ça a fait promotion. Na sali promotion, puis na sala comme d'hab. On a une promotion. Malgré nos années, le 24 euros Zalaté. Tu n'as pas dit que mon raté. tu n'as les meilleurs cas. Yobi au leka déjà qui gaulois au coma déjà bataring. Mais absence na yo pene qui bataring, tu ne vois pas que aux OP sa force t'es pas papa Hervé. Absence na yo za da moi mutu moko. Absence na ngai mingi ya kolobeza te. Na comment robela attention ngai. Na robela attention. Absence na ngai eza pena, eza gravé pena pour ba ebi ke ngam na sala 4 minutes. Ngam na PC lengi ba saper le ba koma na ba clip ba mais bango pe bazalaka. Na 4 minutes bazalaka te. Na zaka na masalanga ki bobokele na ba papier. Ki bobokele oyo. Ki bobokele na ba papier. Fali pour car nous zoloba ba masasko ba bandona poste na bango. Tala niveau ya haute couture. Donc na haute trahison. Na tikala nga moko na bino na olemba na charge oti. Na bundi po na venanga. Ba misapi yango ba katanga ba mabani ba bilambe katana. Ata ko boza bolingi muto te mais faut bosoa nanga. Et comme lo nga pe na ko tsa chanson na dynastie. Et qui est bien te. Et qui est bien te. Donc bobenga na bino ngate me bobi singa chu. Batika wana me bacho dachu. Na salini. Ozo sentir ngo na ba geste nini oyo moko mona ke déjà bacho chu me batika wana. Ba geste ka ona zo mona. Sans cache-nez. Sans cache-nez, petit Tracy, comme lo yenga na comme yenga na koma ngamba ya Tracy. Tracy na ko beta yo. Moi je suis un judoka. Moi je suis un voyou. Na mona matongé. Na mona matongé petit sanga na kata likaya na tongo na couloir. Petit na beto mabe na ko tsiko mutakala. Ozo comprendre? Na camarade na ote petit sanga. Bilambo na bataka oyo. Ta blouson yo. Blouson petit sanga somba te. Masalanga ans blouson lo ayi makambu. De besoin de longue Vasco va pas qu'on en a nzoto. Moi je suis pas Vasco. Ah, bon courageux, mais tout ça rara. Émission on a ça là na force moro ya kati. Te mesoro ça là on a force à kati. Mais quand on dosé moi kanda et ça là bien. La fois passée m'a déçu bana ba me suis trouvé na RTGA et vous appelez kanda on est outi kunate. Kanda ngoka si bana ona kako baye na bango soyez les bienvenus. Bango nde ba ya pesanga kanda. Bango ba utaki bango na bango na héritier. Ngana tigala ki ngana ki sasa na groupe na biso J7 na papa na nga Hervé papa Ferry. Baye na mission na journaliste moko petite moko ya moi tolo minene ga ndeza. Moi respecter ku tubimise na. Na expliquer ka taille na ya pour batu ni na ya. Wa petite sœur na ngai donc ya lelo te ya kala fifi na ko tanga ko mone pe na pese mbote fifi siwa. Wa petite sœur na ngai lelo te. Donc ba petit wana ba ya enta ba uti ba ngola na bango banzela lufu. Ba ndo tsanga makambu ko ba miselinga passeport. Na se petit sanga ba uti circuiter. Bolega nzela lufu. Ba musu ba saleli bango ba fête anniversaire eza PD. PD pour ça le fait il faut repasser. Ben oui. Donc il y a évité mon qui le musu qui est toujours kendo up. Donc to bébé na bango pas même hésite pas même 6 mois si je me trompe pas. Ba moko ba ina ndako na nga suite dans on repé en on tezo causer ba ezo causer le ba problème te que ça trouble na RTGA au bundi sana fifi siwa. Non même pas ngana ko na fifi te. Ngana ki sasa moi c'est ngana na moi sa mundele ba so na français ba so na mikanda. On comprend. Là ba si pena na nzoto na ko simba kate po naza mwana na ko yo bundi na bango nyonso. Na journaliste idem na kati. Te bazaki suko ezaki le rôle association de malfaiteurs. Donc bazaki bit les créatifs na bango ba salir personnalité na ngai.
omoni mutu soki chombo soki bebi réparateur aza mais mutu ya mutu soki déjà comme obeba do ekomika mabondeli manginginge fo matabo ekitabo isalabo ba jeune de prière par Moizimbi. C'était quoi en fait? Donc voilà, on a vu sur le roi Miguel Dangote millionnaire et Mboka. Bon, on a pour ça pour relater bango qu'est-ce qui s'est passé. Ils avaient qui na 4 émissions ou ils avaient qui après émission. Donc il y avait un certain moment bah Masaba Utaka Angola. Ba Utaka na Goga. Que na la bango pe poto. La tobeta une fois tour moko na ba 2014 boui. Paris hein. Paris Zara Sadi. Production Sadi, il y a un des projet, on a tant de to panzani to commis démorcelé. To zungai musée, au Bogoma au Benga musée, point. Comment on est point? Quand ils écrivent on a point, bima bon aide, point, hey, à la tiki to côté, point, va voir qu'il a raillé. Donc ma musée c'est belé, pour pécho na banda botamana la tabilambati. À la trabitendi. Bon bloko la lambala comment on va plus au leader te nakanga leader te toroya wa nakanga ba leader place on a toroya mais un peu corrélé qu'est-ce qui s'est passé donc RTGA tant to utiba mikili wana to kabwani et que kopa ki asali makamna ngana tikali na pompo na sikali na pompo attaque général ya na kidoda yebe bo utana e to ngai kidoda na pompo. Donc si tu as sa récitation, na récita tous les petits au monde arabe, ça va maquiller les pam ngam na récita bam. Tu es fixé loko. Tant na monique papa na biso fachi, to leki na temps ya raïs. To na temps ya union sacrée. Na fandi bona union sacrée de la nation. Ngana tanga nchiki, na kimaka nchiki te po batsaka ba soldats na kati nchiki. Batsaka nini? Batsaka ba soldats na nchiki mais bezana ba oba kima. Ba ngibele ba kima ko. Ezaka batongo musola ola musamwana sokola yazo lela lokola amona docteur mo kuchuba etonga kuna nzoka ezaka na mathématique ouais omoni na nchiki batsaka na ba soda te mebele bakenda te on comprend donc biso ce que tout ça bat moko boto tangi nchiki tant na moni union sacrée de la nation na fandi na banda to bandaka léopard nous sommes nombreux léopard ya ba takaka léopard ba futa biso lokote comme on a malédiction pour nous, mais baya baya barangoti. Talaka léopard nzango, bazwa bayamba bango pas chef de l'État. Mais na léopard il y a cerceau. Bayamba bango. Mais ouais babilamba ba talaka ba impoli banana ba finga rabatu. Parce qu'on a lingina long le loko on a passé en haut. C'est pour cela que j'avais créé Union sacrée de la SAP. Kosangana. Le lot comment er mon boké pe mbata mon kutene pe na pas griffe. To jupe mon le meilleur, il est pas le meilleur. Tout va nous bombarder sur plutôt mon bout. Donc mon toit tigali na kofinga, so otali bien, azana improductif. Mataka na salarate, yo bena papa bimina ndako bondenga na bimina ndako, mo 2000 ezaki na tigeli mo na sombata dole. Aina bimale balabala na bando bimisa ba ngir moko boye. Et yo ezadi nti na miso bato, c'est que na ça. Kotangu yo ye na idea union sacrée. Bango ba boyaki, bango ba boyaki. Créa bo panzana, yango créa bo bunda na plate. Bango ba boyi, tango ba boyi. Na siki na nga bangoti na komiso baze belé ponga banga kanga moko au faire au moni makambo nga na kutana nango makambo faire go la kutani nango yango imba ki vivra verra faire go la mboka mombe indela ki ndenge ngali na ko momona na ko momona ngolelo na ko momona makambo faire go la mona ki na ba biana ya wenge ba makambo parcours elegela ina vie yango lelo ko mokomelanga même le mien oui, le défunt père Nabiso Madilo, même le mien, on m'a trahi. Donc, on a eu trahison, mais pourquoi on a rencontré? Mais on a posé to bateau, la biso va comprendre. Et bandagi nini na plateau, ma désoba na auto ebia toujours charismatique. Na plateau on a toyé, on a appelé ça souvent mon Congo. Ouais. Na se le rappelle nanga après na baluki na pesi les meilleurs papa Hervé na soli bilambo na lati na dégagé na kotimo bat nanga mabanga par rapport à l'autre na soir. On comprend. Il commis petit moro bazaki wana to tika lola ngai na point na petit wana ya journaliste na petit moro boya zalo moi ba mongol. Petit moro ba suki boya ba peu comme petit ngoti. Un temps, encore donc tout un clan ya Watanabe. Donc na RTG comme RTG à Wata. Donc na tika la ngamoko. Na tika la penanga moko sentir que ba o le ka ba bando finga, ba o benga faire à soudire, ba musuba ba faire repasser, musa benga da faire petit en pleine émission, yo petit ferré.
parce que on a biloko wana omonga ne na boy finga no ata papa leki na ngana ma ati papa leki pe ye pe pemi akino beta na bana wana ndini mais faire rigoler mbala mo marka nga pour naza marque déposer ya ye naza marque na témoin ya histoire ngana ko lobate ke na petit affaire mais au fin de la place mo bo muto bandika ko finga faire ka po monio on se comprend donc naza mutu moko déjà qui fait rekoti ngai qui fait déjà koti ngai dans un vaccin et ça déjà na nzoto na ngai na temps aussi ko ndi bo mo faire chier ngana kindi wapi bolakisa nga nzela esika bomoni ke non toza suna posa na te boloba na ngai vérité ke bokosala nga babiloko moko boye soki kofinga naleki bana na kofinga po muze mololemo na ye eza na singa fo bakata afingaka eyokana te nga na koya na finga ti na latin akozwa basorozo miozo ozokoprendre sorozo miozo akoyeba ngo te na kofinga nakena siko na gimolokai nazongi so na ye boye na ye siko na vagabondage akoka te parce qu'on a tellement beau âge et kende tu ngana mukolo na responsable ça ira bientôt 8 ans tu vois donc na tellement habité nga ko finga te nga na osula na ndinga ba pecho ba leki et comme tant nga ba benga 3 fois madesu na baluki madesu mais pecho na zo continuer ko loba pe maloba nga zo loba zo bandela kaka mais ko rebike fi wono ba ndo sa émission bazan popinage association des malfaiteurs donc on va faire cash hier ka faire ngo mais à travers ngai na dégager ndeli banda bazeli ngai tout dégager net nobima kena tindika ye ozolo ba lisolo mo ko mo bandela ngo ozo bandela ko polixa r ngai na mona de émission ngesila wana musée nani ba petit na eka bana na ye na zula tindiki ye pas le côté chingai mamoko jeune fille wana ba nimba moko ko tsanga na kati ya émission après une émission tsanga comme quoi yo mi mona ka yo nani o émission ferrete na bibo émission ya héritier on comprend la fille a question to chamaya na effort njoka libana encore mona ki da groupe ya bato héritier bazaki wana donc ya ba ngi pesa bango valeur à faire chier groupe ya ngai to ferré na koka ngote na bimi libanda ko malimi libanda ba bandi ko manga ba blouson encore qu'il y a un sportif na tambola na maboko na nga na tambola na sport na nga na sala pecho na moro te soinagi na bimisa ye Paul bonga sara ba jeter tata ina ngai o comprendre benage mobali na te iso ndeni non nga bena na mobali donc na bimisa moro te soinagi donc na sala moro te soinagi ba moro bazaki belé ba balola ngai bazaki da préparer na bato ba RTG wana ba préparer ba bimisi caméra ba bandi filmer circular na kisasa bilamba tu na katana na zoka na ba genou ba côté langa ba fazer mais na ndako papa abisinga non okenda sous chaîne wana te babi yo kenda pas Virginie Manganga na pesi pe mbote comment pas Virginie Manganga benga na Virginie Manganga ba yebisa ye pichu botoko bengela yana na comme peu Manganga na komi ko likana ngapa Manganga mais je paye je continue toujours à payer et pourtant président Demda Sindalinga na kantsaki eza bénéfice moko boye mais je continue toujours à payer tant la monnaie que non nazo payer kaka nazo sa eloko te donc on a ça maman musuna ni ko lobango te po toza na plateau on comprend le monde entier zotala donc choko na zui na ebité musique isoge ezaka boye ti liboso nga na kokoma na ebité so na kokoma nani au niveau choko ata yo so basali eloko basali nga lelo et c'est pour ça aussi mais n'habiter que n'andimité que faire ego la zo courant makambo ba sala ngai n'andimité ngai madeso bana ya 4 minutes ngai madeso ya semeki ngai na kisasa o tresofa ofa libanga boso lopango nga mama Silia edinga merci lia ayebi kombo nanga ba Melina ba Talian ba Ozeas ba Satia ba Etan ba Colin ba yebinga ezanga bilamo musubo presa ngala tabu non donne ça père là donc bana ba timba sengelingi lamba papa bango mais le loka ngai wankana tozaka na bisasa tango loba ke le 24 na ko mona na ngapete c'est que nous concert à la Coste papa concert ezanga moko na bisasa ata ba nzelu na likolo na lola ba yebi
conseil ezaka moko na kisasa Lacoste nayebisaki omoni motema mabe ya ndoki ebangisaka mwana popi te comprends motema mabe ya ndoki ebangisaka mwana popi te bave wana kokola nde ezosala bango ke bazokorattrape lisusu vite tomona bamosusu bafe na biso jolino bakumbaki bacamion na poto asanti misike ezokende na fin fond abino tika na nga akomi ni moto majiris volvo akumba ni motuka ve eza tarte poso olandi auti oloba makambo na émission moko boye azalaki na bablouson azoganga lobele blouson la te blouson mo mystique azokontinue kodefa elamba adefa pa nani bozomona te elembo nazwi elembo na ngai alingaka ya biso napesa ele 24 na bino non olekisango pono oleka libumu bapesa ko mo bana kin ba mona ngo bena bien berliv yoz la biso pena blouson ngoyo zala kanga ngo pena bomona ke sozo landa izo mela te so hotel ma pena izo mela nga mwana ndambo pona mexa ka ekaka na mekisi ye bika ye tanga na mexa ake ko defa azwi mbala moko akenango yango na lobi na landaki pe na bino ba mettre ekor ekomi boye ya manqué faire ego la bopesa nga blouson nga opesa nga donc c'est le blouson bonga na bano kan sango eza ba GM susu atumbolaka collègue na epo azwa ngenge mais quand on a eu zonga na makoloba ya papa mboso nyonso eza théâtre te ndi na comprendre que vio a commis na défaut de charge a commis na défaut de charge la cause c'est défaut de charge en panne sèche défaut de charge puis les a soulignés donc ve na komi lo muta otine la liwa faire part na komi lo 24 muta miniki na ye muta miniki yo on va prendre les biso que Didier Lacoste on lo muta otine la liwa faire part aya ko rendre visite à se joindre na papa eza na ndule morote talaka ba choriste ya cité Bethel ya pasteur Mozimbi ba ko embate peso moni bière wana 0% sur 0% et pour na baser par rapport au stade 12 heures d'être aussi là en abango attends on s'arrête mais aussi là na bango 12 heures d'être aussi là na sombi wifi na moko na kotsana bandal makelele donc kotoka ya bem wana na otela bino wifi wana 12 heures ya samedi au sokolizo koza et puis là samedi bon na yelo na sola ngombango pona yidisa bango ba point pona tse ba wifi na yolo na tse na kamina pour machine lo yana ngode tala bana chang balela faire amal yo moni de tresi makolo sokola makolo akoti baba ndako na bango basima barima tokozu po ya bobotola ngenge na centre Vitresi je te mets en garde petit au commenter tango lozaka na ifasi nga zaka ifasité otangela kisongi te na ndimite ke ifasi ba pesa pour kisongi na ya jalousie petit nanga na hormone yo je vais te retrouver ne t'en fais pas petit ozamona muke ozana waka wa musika te na olaksa yo wa mukie na odimne yo soko za papa moko ali koloko sa yo yebaka ke orchestre eza bata mabandité eza bata lox eza bata suki on comprend ngai na olo bebele na bona osimba ba département banganga na yo na bi banganga na yo mais bo mukie na bi département bo sala moi je suis pas gola moi je suis bataring wankanda Madiso Bana, tu étais vraiment où tu es vraiment en colère. Nangolo babongo par rapport à Marambo et les cas. Ce qu'il faut le bas et le moko papa Hervé. Otala biso. Ngolo baneni. Eloko na rolo bana mokonzi zanga eza pena respecter ya koya ko dénoncer ngo na kati ya plateau boye mais justement na koyebisa mokonzi ngai azo katin ko yoka ka dematoi ayoka ka moko ti nikambo nga na sala ti lelo na ebaka ti na tungisi ve na ngai bera de prince des amonda que je sali à passant na tungisa ka fort na bivier nini na sali nini nazoke kolela maman de Chibambe nini na sali nini quand elle là na sali nini on se comprend nazo sola ya chéri na sali nini ve na nga dada ngwabana na sali nini eloko ezoye bana ti po ezo leki na yo na yaka orchestre wana nazaka na coiffe leo nakoma na lox nazaka na mwana te nakoma papa ya mwana ngali lo aza 8 ans 18 ans
oleki na yo. Je n'ai jamais trahi ata na ndoto na finga mabe na loba mabe na oti pe ata ndenge ni na kokoloba te bolamu eleki bele mais pipitre na yo fota lango yo abiro to pipitre ve pipitre yana mutu moko lilala moko azobebisa malala tout presse bata musa micro balader na kisasa na été pour sa promotion mutu akende bongai mon na balatsa ngelonga Vasco pour ya Vasco bando pesa nga valeur pour nga pena bando pesa valeur ya Vasco ando pesa nga valeur prise azali kinayo soki mabezali benga ngai yebisa ngai mais soki mabezate koyoka ka ba papa wana bayaka te na soko asokoli na tonga te cravate ayika tonga nga nazana nga orphelin musana nga une na lela kwa lelo nazangi ata biye ya kokabela ata bafana na yo na ndenge ya babandala babeti no fort na babandala wana petit nga deba na doza petit en esprit mais petit bunga abive na kokati na ki pe lelo petit mo finga on comprend mais ngai nazalaka wana nalia te na bomba ka sekeli anda kuna biso na lula te soso ya balabala po mat pa na biso balambi matembele mais ya kosala nga makambo yo tozaka na mboka. Merci président. Rapidement bah dédicace parce qu'on est arrivé à la fin. Bah dédicace ngai mais bon mingi ya ba griffe ça perd mon quoi en États-Unis. Ya ba griffe, ah ya ba griffe donc oh mo ya loi bizorbi ya ba griffe donc ya ba griffe na ebig soda donc moi ça bota na caleçon te et kozalaka na jour oyo akolongola caleçon pa bota Kinshasa balabala mbo pe kino so na pilote sokolaka maboko te pona vida izalaka pour se délivrer na bato ndeto ka libéral bagolo libéral botel mesika buza ngai ye bataringe ya mboka on comprend ngolo obenga nga salle de fête mais dans le système ronkanda biloko tout ba obeta isuka kaka elikati donc ngai na zawana ya ba griffe na bosanité bira de prince des amunda vena ngai do muzamba intouchable mais ngai ba siminga vena ngai pichu botoko américain na pesi mbote pour verona zakane bien ya pichu zakane bien ya pena ba ya ba rapena bien te et ba ya mususu bazana moi eloko mo na kati elle banga moko na kati ato senye pardon azana ngokaka tango kiba moi peto le fuli sasi donc na ozala na roza donc muto lingi ngati na olinga eti eza musique ya catholique te donc na ozela pe communion chez binote wa ebike na kendara pa na ina zoka sani to elamba azela nga première émission ya zo elamba na ina sani na na lia pa batuti na lia ka pa vinanga fi rigola pa zuria mama silia asalilinga mo abugula apisinga na odame bana pe botala te papa leka odame on se reprend donc na ozalengrati na moni ana ota na kati Argentine na bosanité papa Chubi Robert Kilibali qui a papa Wemba Ekuman na pesi mbote na ngai na kanta ya la zemi ya bilamba za déjà na kati ya Kisasa na moni ve na ngai Cherigo la bon séjour na kati ya Kisasa na moni maman na ngai Emile Ondi Mafweni Verompini na kati ya Londres bagolona ba gladiator bana tu ya matonge ya bandali ya Kisasa mobumbali 24 to kutana na kati ya stade de Martyr tant 4 minutes sur beta na ebike bino moko boko se référer na sika auto tipo eza générique na moni leki ka 4 minutes eza bizorbi oui déranger mboka oui déranger ngwende na ngai oh tu ba pesa on a monaki ba matina camion ba sali bo producteur na pesa ba mbongo eza no 1 shenga na koli na 12 vena nga zo tanko edenga papa imba ko tsanga ngona pourquoi vena nga fira ko tsanga ngona moi donc a bien chargé donc tu vas penser on comprend que va penser na bon mais bana limba ote blouson bobo zoa na sa moi nga kona na blouson na moi bo nga ni bo na sa mote na sa promotion na nga na ndenge na salela ke yo finga to kanga batne la bilamba nga na sa père na sa na tanga na école ingénieur public de na sa père ingénieur na ngeza mingi aw ndina lati boye na botoli leader moko boye na bona ngai lamba na ngai yoka soni yo moko ke yoka soni no na masina na bampiaka na yo oyo ke lamba na ngai soni te ko masona lati na ko moko soni e timide na sala kampiaka te
kene na masina no kuno ke sala makam na yo na mpia kana yo na famille na yo na ndimita bo komata set na veni opena ba otala bo ta o kene na veni na bino ba otala bia tala mutana ke tsika faire par aliwa mawana ye ba kondola no na ba gère de fleurs. On a gère de fleurs pour OP, c'est nous, on a les meilleurs OP Sati. Un grand merci, na moni Ridi Boteke. Ridi Boteke, fait très bien habillé, donc la moni le rôle à papa Marcellus et Chamba. Au travail, on a Ridi Boteke. Ridi Boteke. Là, on a bon ça Ridi Boteke, social plus que société. Chaque vous en a 4 aux États-Unis, le boulot mandé, Fouji Sali à passant. Et Mani Mambo, le président, il y a 4 aux États-Unis, la mosanité, des grâces Massamba. Des grâces Massamba, jeune moi Bogar na kati ya États-Unis pe na pesi so mbote na Shagi Mavoka bana tu ya matongi oyo baza ba diaspora na pesi bino mbote na bosanité Martins Masinda elamba na elamba venanga Destino Bilele na moni pe venanga Shagi Musao Orsini Lumeni na moni Lastoni Mbunza na moni Lastoni Mbunza je te salue aussi na moni Ericho Mobiala. Donc, on a pu battre. Moni susu, je reste Zambana, vie tout ça, Zaponda. Donc, bisoto sala pena musala, où ils sont confortable. Maman Odette Chibam, des femmes d'affaires. Junior Malaïsa, Bisomba Somba. Junior Malaïsa, Nitro Kanenda, Issa Dorsi. Numéro, Nehibike, celui qui a posé là. Pour Nicolas, on a limite un dérangement. Ok, bah tout on a posé ma désobana. Vous contactez numéro en bas de votre écran. Chez les Quinois, boss Alvin, chez les Quinois, place à Roulala et à Roulala et à Malil, na kata Lokolama, on a matouné. Bikaka, Tozali, Tozana Bisso, toujours. Ok, on est arrivé à la fin de notre émission. On était avec Madé Sobana, sa père Moro et papa Hervé, on a loulé le roi blouson, on a les nets Dolce Gabbana Zate, Katina Punitinga Kian. Ah, sur le zoo, le bar, le berzoya, Fantomas. Ah, il y a le snob à plan. Pour on a bien un masteranga, il y a le loté. Ah, ok. Voilà, mon équipe, donc, sur le zoo, on a salué la famille, la madame, donc, il y a bien un moment. Un grand merci à toi, commandant Terminator na IP Crime. Ongai na kangisara batu mingi na IP Crime. Kuneza mukila commandant Terminator na IP Crime na Pesio Mbote. Pourquoi pas mon ami, j'ai voulu soldat Mboka na Pesio Mbote. Miguel Dangote millionnaire. Depuis les États-Unis, je te salue. Yaba Griff, je te salue. Papa Mayamoto. Ah, Yaba Griff. Le Griff, oh, salé libisoba na Mboka. Na baki na yo na opeso saper moko nengo tala biso bo saper ngoyo tozana na août tant que ça la sortie officielle tu serais parmi les gens où ba ta ya mamoto wana na ebiso bina bo en face parce que ça griffe conférence de presse na ngoyo salema na France mais na kin déjà c'est moi qui gère makambo na ngo donc yo pena ozala wana jour à conférence de presse et puis je t'invite. Merci vraiment pour l'invitation. Et ça l'est bien. Il y a des griffes, moto, il y a la paix, dans le classement. Puis là, tu as ce qu'on a beaucoup pour l'inviter. Confiance, papier, ça va dans mon abondante. À tout sombi à $500 sous Kasuka au Tengamis. Au Tengamis, Kaka, Bazan a bon cours, c'est joie. Le balelo bolamu, na tongo balamugi, ceux qui balent l'ali nanzala, bosani na bon bolamu. Donc il y a des griffes, biso tuzawa, donc yoyi bikaka. Donc le beaucoup épais saka ezalaka likolo oyo esengaka yango ezalaka na se donc biso ya yo penda na bakiseli yo lisusu ba inspiration ebele lokola nde napesaka mpe na centre Bless Del Queen oyo aza mpe siliste na kati ya Paris wana donc napesi bino ebele merci na yo mpe ndenge ozwaki temps ya kose soucie po ebele baotalangaka imawe na mawa na bino shengai nakufi te nzoto abombeli na libulu molimo te. On est arrivé à la fin. Un grand merci à Batuto Balandi. Bisobo continue à s'abonner à la chaîne Nabino Bolingara Mingi. On se retrouve prochainement. Challenge est à 20K. Challenge est à 20K. Soto commune à 20K. Bon, mon appel plateau. Bon, ça là, 6K. Biso tout changé. N'a pas concept de l'émission. Un grand merci à tous ceux qui nous suivent à ce net moment. Je vous dis ciao.